to solo là Werason a un problème à visa te Werason d'abord au moni majorité ya ba misien na biso ba déjà na ba visa on se comprendre y compris bande comme suso bazweli bango to kende au grand complet bino ba visa de ba inane kaka nani ya lobby mais pire ja lobango ke no ya visa ya inane pire est-ce que pire kenda makamusala bazwela pire inane po ala na complexe batapoto même ba petit fali ba koma ko sakana e siko na soni wana wera tali habite na zwela ta inane ba oluka kaka makambo tokipa pango te bango bateka ba tie ba date na bango place ba cheval ekimaka yo moni wera kipe makambo wana te batu misu ba beta bisika ba cheval est-ce que to kipe po bango pe na elateli elaxade ke o bata ba cheval ba cowboy nde balata ngomona poste vimba ate ba mai na kati ndeka ba cowboy balata est-ce que o moni biso to leka na télé po na kolobela makam na bango soka annulé concert batu mususu ba ota concert eza annulé po impact na vente zate wana ko felo mide muto beta bla salo zolo bana Chardom de hippodrome de ce qui est 25 ce qui est 25 mais on est en place à cheval course bah tu me souviens sonda qui ba bien na bango est-ce que Werason a ko livrer concert wana vraiment bien par rapport ya est question nga suka wana mais ndeko nanga to solo la non bien Wera abeta concert na ye batu babanga ya nini po ba concert nyonso ebetamaka guerre ezalaka na est batu kutu il faut batika Wera temps po azana message oyo kosala jour wana po na makambo ya est mais biso to ana visa o expirate ba misem bazwa ba 5 ans bazwa ba 3 ans expiré ndeni vous comprenez mais les importants zali Wera a sepelisa batu le 15 février. OK. Vous comprenez? Toya na nzela ya ndambu toya na nzela ya mobimba. Soki to sali ya bien, c'est que le public a convaincu. Batu ba yo mona déjà ningo sala boy. Batu pa mitema abe ba oluka ba sala ngona bandenge moko boy. Yango moni na ndenga stratégie ba memaki orchestre na palais ba sala ba finissage à mike mais na bisi le 15 eza nde ba putule ko mata makale tika kimia problème na bango ezaki Wera ko sala boete Wera sali Wera ko koma na niveau te Wera komi Wera a revoyager te Wera okende vous comprenez donc récite Wera et ça la bango mutema likunya mais na lingaka na bisa bango batikaka komema mutema likunya lolenge ba memelaka po ba kokufa avant Wera. Honneur à tout honneur, salut chers internautes et salut à tous les abonnés de Vision Plus TV RDC officiel. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Vision TV RDC officiel. Au cause de la décidé, au cause de la satisfait. Merci de la confiance et fidélité au Pesaka. Ngai votre humble serviteur Nabino Lebrun qui goma nazalarana à chaque fois pour nous servir bino dans moment où news ezali information vraiment ezali nazalarana présent parce que tous à pour le servir bino tous à moi bana misala na bino voilà merci à la patronne Bella Dinganga balobi maman sociale maman oyo ayebaka pasa bana na Bella Dinganga merci maman na ba conseil na ba soutien aux soutenir biso vraiment ekozala bien na moni sous maître Serge Loukeba wana maître Serge Loukeba bambote na yo merci na musika na ba soutien na yo et puis na moni Blaise Malanda Showbiz merci na yo et puis merci encore na Montréal na sima caméra petit 3 fois aza 3 fois koyeba musala vraiment esalaka bien na Nana Lukoji nzotanga Nana Lukoji mamona zomona Claudine Bolenge parce que Nana Lukoji mingi bazalaka na Claudine Bolenge na pesi sous mon vieux
Ange Mwamba, mon apoto à Tongo, ambassadeur Ange Mwamba. Et puis merci d'assistance à Yann Bao, l'artiste Azanabiso Awa. Merci encore à Maître Zodolo depuis Londres, France. Donc, Bango, Stafia, Bella Dingango, Bassoutien Arabiso de Loi. Vraiment merci na Bassoutien Abindo, et Zosalabiso, vraiment Kitoko. L'actualité nous oblige, Nazana Moroté, Nazana Moko communicateur, il y a Weranson, nous partager na et tout, que non, Weranson, Nazo livré concerné les 15, Mirmir, campagne Salama, que non. Concert on les a annulé, c'est faux, archi faux, concert Ezali. Mais concert Ezali, mais tous comprendre où en son était, tous ont position orchestre c'était, tous ont mon orchestre comme Kenendambu Ndambu, ou visa Mwandambu Bimi, Moussous Bimi jusqu'à présent, ou première délégation, Barokende Jouboye, deuxième délégation comme ils le disent, Yemoro Weranson la zone belo côté position tous ont battu na demande na bino babonné, na lobai na ozalanga mon côté, na ozalanga moko, o ebomesana ni na chaîne au Vision Plus TV. Merci Bokanga, ou à défendre le logo na Weranson, tozana awa, yango to sula moi mketo mikanan koeba. Montréal c'est toza même langage, je l'ai déjà invité na ngai, tozani na plateau to soani moi mke. Merci Bokanga, bonjour. Ouais, bonjour le Brunki Goma, bonjour à tous les internautes, bonjour na Igwe le roi de la forêt, le logo de la musique congolaise. Bonjour na Maman Sylvie Mampata, Maman Pasteur Moto Atsaka, toujours bana maison mère, ba congolais na ba prière naie. Donc il faut te remercier, te saluer à tout moment tous les carana ba télévision, na ba chef nyonso, na ba nyonso, ba Yann Mbao donc wana pena un bon tonton. Na kati ya kauka wana so komika kota wenza makolongulu tuni Yann Mbao un bon tonton au comprendre un vrai social ya rappela na balikolo ya ba Weranson quoi. Poye pas les la wera ya faux ça yoki bantembo ki buisa mona loko ali atate. Donc au mona que congolais tout sans wera à revivre te à rosana musique te. Donc merci na invitation na yo na lingi penato solo là quand on lobby ba rumeur to komisa en réalité. Vous comprenez? Na répondre à question te. Mais na lingi na loba rumeur to komisa en réalité te. Voilà. C'est important ezalaka réalité, confirmation, exactitude dans les cambo ne salara bien. Donc nazawana pour nous répondre na mituna na ope ba rumeur tout ou ezo circuler besoin vérité à travers Messi Bokanga les défenseurs valables de Weranson et Wenge Musique à Maison Mère. Merci Bokanga les défenseurs de Wenge Musique à Maison Mère, vraiment tozanaï to kabolana nous on a bandé on a biso ya Esther. On est ensemble avec vous, donc surtout tous les Congolais, nous ensemble on a vraiment tous partagé malgré ça, mais nous avons fait ça quand même. Donc voilà. Merci beaucoup. Première question, bonne nous santé à Weranson. Ouais, santé ça bien, sauf que lobby fait Azaki na répétition, il y a coulisses, na ba mission tout na kata palais royal, où ils ont essayé mon covier, via santé moi malaise, mais cela n'empêche. Via zongi na eda bien et puis quand auteur mon pas travailler trop ou à s'exercer trop on les a ba les 15 cités ça la vie ah ou beta ba martyr non voilà ko tout ça la mukie te wana sala mukie pas vie via ko za kutu na obanga ya bongo te ko banga te ke na plein parce que plein to ya kopa Weranson spectacle bongo banga skona ko banga par rapport ba mirmi oza ke non e ko beta te non même pas wana za ba contre campagne concert eza ko na murmure te eza pe na doute te concert eza confirmé pour ce 15 février na mundela yebi na ndeto ba mairie na bango ba ke na ba l'état ba nini batu nyonso gouvernement français et yebike ouera obeta le 15 février. Où est-ce concert ya koyiba te o mutu moka sala restaurant ba bengisi bino na ndenge ke muninga so lia fufu yo yembaka te. Na solo baka bato ba beta na ba restaurant. Pour restaurant na o reconnaître. Ouais, pour ba beta na jonga bata jonga. Où est-ce makamba jonga te. Ba concert te. Où est-ce événement. OK. Vous comprenez? Donc, Mundela yebi, l'État ya mboka wana ya France yebi, que ouera robeta batika, koluka ba distraction concert eza.
vieux a répété kitoko pour mon apena que ba travail est intense via même répétition na ndako nae polingi moni ba dernier réglage au via zo sala alingi batu ba mona ngote batu ba ozaka surpris na kata salle pour so dato moni yo yebi lelo internet ya na songi to yo luka to bwaka batu ba yo mona déjà lingo sala boy batu pa mitema be ba luka ba sala ngona bandenge moko boy yango moni na ndenga stratégie ba memaki orchestre na palais ba sala ba finissage à mike mais na yebi le 15 eza nde ba ba putule ko mata makale tika mais vous comprenez le 15 wana mesi kokanga ba na ba mirmi kanongo tsukoloba to na ba mirmi togi ka te yonde mtolo ba mirmi ngana po na mirmi te ngana en exactitude na confirmation makam c'est ça voilà parce que ta que communicateur mais biso ta ke ba pandisango to zo akara ba mirmi le kaka na spéculation no yeli biso problème te mais ba lobi te le 15 ans ba combattant il paraît que bazana marche kuna na France le 15. Bon, cela n'empêche bakosa marche na bango et puis marche d'abord ils na tongo marche à Boutou est raté bon bo yiba ça le comportement ya baki congolais to ke marcher pour na mboko comme yiba vous comprendre et puis marche na bango ko affecter concert na l'autre côté pour congolais on marcher peut-être pour na ko réveiller kaka comment organisme instance à minene ba pays le plus puissant ba comprendre batala mboka na biso mais yango te ko empêcher wera beta na pokwa concert wera za pokwa ba marcher na bango ba tamboli ba ke sokola après ba ko sepela omoni même na matanga atokufeli mama okufeli papa être sœur olingaka musique beta poni te baloba ke lokwa to na matanga musique beta te nini te balingi ba ko kosa biso to balingi ba salela wera contre campagne musique bando bete pas wera te guerre pe bandika lobité auto nde to marché guerre à est nde bandaki guerre à est ça date de longtemps guerre à est ko ça pe ba 15 ans 20 ans yango ka to sakanango mais batu nyonso ba betaka batu ba otsa ba date kana sa guerre le quoi were simbi ba comme luka ba telema o date nani o annulé concert tozo yoka ba rumeur o batu ba annulé concert pona est le kuta donc ba tsa ba date ya ba concert guerre ya le kana est ba concert to beta na ba Europe ya ba fali pupa beriti guerre zala na est si to lo ba fali sali plein guerre ya kana est oh faire sali plein guerre ya kana est héritier a sali plein guerre na est oh bayambi faire mobondo guerre za kana est mais makamba wera on dirait ata balobi wera balinga kete ngo bolinga kete na bino batamite mamabe botika muta salata oyebe eloko mo baloba moni so linga mutu te po betsa maliba kote koleka nzela o ya leka te so yebi ke ya leka na venue yo leka no na venue wana pour éviter ba confrontation inutile to sala nyonso to leka na ba venue wana me ba oluka kaka makambo to kipa pango te bango batsaka ba tse ba date na bango place ba cheval ekimaka yo moni wera kipe makambo wana te bato misu ba beta bisika ba cheval est-ce que to occupé po bango pe na elateli elaxade ke o bata ba cheval ba cowboy nde balata ngomona poste vimba ate ba mai na kati ndeka ba cowboy balata est-ce que omoni biso to leka na télé po na kolobela makam na bango soka annulé concert bato mususu ba ota concert za annulé po impact na vente zate wana ko felo mide muto beta bla salo zolo bana Chardome de hippodrome de 25 mais on est en place à cheval course à cheval na France qui mama kuna et c'est bien occupé au bête là bas cheval le bateau ba okima abeti ba biloko na e kiti nanga esa yemba tadega kiti mais cosa mais ça bonita la baro cosa la stade ba cheval mais on est là pour ça te na zongi wana kapwa nini poto lobake biso to kipa bino te bango pe batika wera kimia problème na bango ezalaki wera kosala boye te wera sali wera kokoma na niveau te wera komi
oh wera a revoyager te wera okende ozo comprendre donc récite wera et ça la bango mutema likunya mais na lingaka na bisa bango batikaka komema mutema likunya lolenge bamemelaka po bakokufa avant wera. OK, bakokufa avant wera. Merci Bokanga. Le 15 février, bana maison mère, le sombi billet, busomba billet pour un spectacle Oyo Igo le roi de la forêt a livré le 15 février na Arena Grand Paris. Mais jusqu'à présent, tozo mona ba visa ezobi makakate, bozumo ba visa mo roi muke. Est-ce que na niveau ya Weranson akoki ko zo ba visa muke wana oyo yebani ke no tel ne bazui parce que tout le monde a peu bomo kenene ndambu ndambu to monaki papi kako déjà notre chef il y a maison mère Azade à Paris tout le monde a peu présence il y a Johnny Milongi et comme il kamwa ndambu ndambu ndenge nini. Merci. Merci de comprendre question na d'abord na souhaiter ba sincère condoléances na LK malgré famille na ba pe ba olia mingi mais na souhaiter au cap na lembi ba famille na ba lié trop non na souhaiter combien de fois ba condoléances tout ça peut battre. OK, merci. Mais bazwa bantu nyonso batike la biso yo na lele ya trop wana bureau privé to solo là Weranson a un problème à visa te. Weranson d'abord au moni majorité ya ba misien na biso ba déjà na ba visa on se comprendre y compris bande comme suso bazweli bango to kende au grand complet bino ba visa de ba inane kaka nani alobi. Mais Piroje Lobango qui a visa il y a une année. Piroje, est-ce que Piroje kenda makamusala bazoela Piroje une année pour aller na complexe à Batapoto. Même ba petit fali ba koma ko saka nae. Siko na soni wana wera tali habiter na zoela ta une année. Atala. Aza le seul travailleur o ba memaye na poto sans musala. Ba memelo kwa congé. Akenda mona poto et décomplexé. Merci. C'est quoi yo bazweli yo une année. À la komi pe na poto akanga miyebi ke Piroje kanga mala mbeto bata foyer au ndimate. Bon, wera pe na mutema mala bandimine ka problème yele ake futa bambongo na ambassade pour ba pénalité pour na Piroje atikala. Mais biso to ana visa o expiraté. Ba mission bazwa ba 5 ans. Parce que 3 ans expiré ndeni. Vous comprenez? Mais les importants zali wera a sepelisa batu le 15 février. OK. Vous comprenez? Toya na nzela ya ndambu ndambu. Toya na nzela ya mobimba. Ce qui to sali ya bien, c'est que le public a convaincu. Oh biso eza problème na biso eza to convaincre, to satisfaire public o ekoya le 15. Est-ce que c'est important pour bandotala et liya wero ba yebo? D'abord Papi Kakol pour votre information na Johnny Milongi baké bazab éclaireur. OK. Vous comprenez côté nyonso mokonza yaka atindaka ba éclaireur étant roi de la forêt. Azui léopard kende guépard kende. Vous comprenez? Vous contrôlez le terrain. Vous contrôlez le ngolo bateke to ke ndambo ndambo. Bon, na ke non na contexte so batu ba lo bato ke ndambo ndambo. So to ke ndambo ndambo et empêcher concert nanine. Ma beso ke komi to ba miso ba roya le 16 to le 17. Voilà concert eleki. Mais ata ba ye le 14. To betaka le 15. Moni makamba concert to silisi yango dana kin. Kuna balobaka la répétition est la mère de la science. Vous comprenez? Yango ka to répéter. Mais na makambo kuta concert to ana eloko to bakisate eloko to longolate. Nyo se kangami. Vous comprenez? Nyo se za ya ko kangama. OK. Sikoyo batu bako komi ko luka basala ba contre campagne. Ba yendambo, ba yete, bako yate. Oh bakobeta te. Oh bakobeta mais oromona bako sala boy. Merci beaucoup. Biso ana vision plus to bomba image makasi image pour la rater. Est-ce que vous quoi assurer
na ba fanatique ya maison mère ba fanatique ya Weranson équipe oyo bazo zelaine ba Pichu Travolta ba Dinara ba designer ba Roi Sabo ba danseuse de so sika ya mike wana oyo wera recruter parce que poteza na ntsala na bango. OK. Est-ce que ozo kwa sire bango que non bazila bango ba omona bango na arena Grand Paris parce que to zone solo image sur ba kete. Merci beaucoup. Quoi cirer ou pas, la seule personne à détenir dernière décision, c'est la Val. Il y a voyage, c'est Weranson. Ce n'est pas à moi de décider, il y a quoi assurer Batupo. Jusqu'à maintenant, Mouto Ayebi, Mouto Okende, et Zaka Wer. Quoi assurer Banisoa? Non, pas le côté. Mais Zanine, elle est quoi entraîneur? Il y a Moutaye Baba joueur bien. Aïbi que Beteli, modèle, biso supporter, c'est total peut-être, mouton dribblé, au mon danger. Mais la philosophie, coach, au mon peut-être été, à dribbler, n'a pas kangisate, à ça la couverture, il y a baningate. Ngana na posa joueur à kangisaka, ou à ça la baninga couverture. Tant mieux, il faut, na banda, na owana. Mais il ne pas biso ba supporter to aussi les cas. Parce que wera yebi ba mission ko les cas biso nyon sonné tous abo. OK. Si ko au même n'importe qui te. Au même pe mutu na sentiment te. Au même mutu oyo aza comment capable ya ko défendre wenge musique à maison mère. Donc ce qui ba memi c'est qu'à mériter. Ce qui peut yo ba memi oté et c'est ngaka au multiplier ba effort pour le concert. Donc, il y a au moins 3 semaines. En mars, il y a la production landani. Fin de l'année, il y a bon, il y a merci beaucoup. Il y a ambassade na quotité. Est-ce que découragé? Tout y a un esprit, il y a intérêt. Tout le monde pour des vrais et puis tout ça la moussala. Capo na pototé. Mais c'est à voir. Oko que peut pototé, mais voix na yo, na savoir non, et ça là au danger. Et bon l'hôtel ça la succès na mboko akenda non pototé. Et bon l'hôtel la ligne na yo kayo. Il y a une affaire concert et ça là est danger et puis grand. Vous comprenez? Donc bazala kimia. Bako mema oyo aza a guéri. Ou à convaincre à commémorer, à l'exception de personnes, Moutou, ou à kokende, ou na mafia, et pas ouera non mafia le cadre. Miseni na mbongo le quoi ouera. To miseni na mbongo corrompre ouera. Azate, par même ou azo mérité. Bazala kimia, public toi na posa kutute o, yazala te, to betande bien. Merci beaucoup, Bobeta bien. Est-ce que les un groupe moyen ancien musicien Weranson ou Baradana Poto, bazo répéter, bazo préparer pour concert est-ce que ça bon? Non, Makambouana va te préparer concert na Kipwanza British. Te préparer concert na Kinshasa. Wera memi na ba musicien na ba Zamba. Vous comprenez? Wera memi ba musicien na ba salle de sport. Oh, ça, endroit sportif, net, palais, stade de martyr. Où est sali, tour à vélo. Pour nous ça que mission bazala a guéri, bazala apte. Vous comprenez? Ba préparer awa. N'importe ba préparer te. Où est Obama? Et ba musicien moya kala, quelques musiciens. Net banane. Il y a des soupçons, il y a Didier Lacoste, tout le monde a des soupçons, Serge Mabiala, Brigade Sarbati, bon, merci. Tout solo là. Bango, Wera a sa vrai na bane. Peut-être na vision Wera il faut fabriquer Serge Mabiala Zala. D'office, à quoi répéter Kanaye pour Azala. Au point. Vous comprenez? On va dire que Wera salisa bango rep a rep te Wera aka moko a sanjarate a monstrete kazawa a na poto. A quoi peut qu'on fait sa coaching
Vous comprenez? Mais ils ont un problème. Nga na comprendre te batu ba olinga bakangama na babiloko eza ba futilité o eza importante bakangama na makambo eza essentiel base la biso to betande concert soki ata mabia la ba o répéter bakoza pe na idée te wana ndula père na biso il faut to kota mais bi que père azaka non amour vrai ya ba na il faut to ça nini to kota rien n'empêche ba répéter pe bon ata ba répéter problème ezani yango te elobake ba o ba voyager te. Vous comprenez? Mutuna na part na ye. Batu na batu ba na contribution na bango. Vous comprenez? Donc basa la kimia to beta concert. Botikola na makambo ba keboy, ba saliboy ata to kenda mundam. Ndeko peksa biso to yembo Gistine. Eko peksa biso to yemba Nikide. Eko peksa biso to yemba ba téléphone. To yemba ba lisi ba impresse au Congo et puis ça biso ba nzemu na biso te ba Chantal tona ba nzemu ya kosaka répertoire kutu koloba te vous comprenez ba la kimia ba ko sepela nde balinga ko sepela toujours na Weranson. Vraiment merci ba ko sepela ninge ba mesana ko sepela na Weranson et merci na ba abonné na biso ya Vision Plus TV RDC officiel. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Mingi soutien to senga rabino ba abonné na biso pe ba téléspectateurs oyo botala rabiso ya ko partager ba vidéo na biso pe ya kotala vidéo e bandeliti suka ya ko aimer ya ko liker yango ne to senga rabino vraiment bon côté eza facile donc pour na ko sala vraiment tala vidéo e bandeliti suka partager vidéo liker commenter et puis na ba remarque la bino pas na biso et que ça la biso vraiment bien. Merci à Maître Serge Loukemba et puis Blaise Malanda Showbez et puis merci encore na Nana Kalonji na Clonique Bolenge balobi batambolara bomibale Nana Kalonji baza ba copine na Claudine Bolenge. Merci encore à Maître Zodolo toujours à Zalarawala pour soutenir Vision Plus vraiment. Merci encore à Mauvais Pichou Lingo, père de la charité des prix Grenoble. Merci beaucoup. Weranson le 15 février. Mais tout le monde est déjà arrivé à Papi Kakol, chef dans Katia France. Mais tout qui sous Bill Clinton, Wasabo, Adjani. Il faut pas qu'il y ait les lots, vendredi, les lots déjà, il faut voir déjà qui pour quitter déjà na roi Suchard de Gaulle à Katia France. Et puis équipe Etikali pour nous les 10. Est-ce que nous sommes des stratégie à Weranson to ezaka par rapport à ba visa ngonenge zoloba makena werazuba visa muke na niveau ya Weranson vraiment koki ko mériter visa wana teto ezanini na bien makambo ya visa Wasabo na Adjani ba olongwende lelo les restes babi les 10 ne ba au départ na ba na otoloba makambo oui kolongwa ndambo kolongwa mobimba yango te esala ke to réussir ou to échouer. Et la qui c'est la faiblesse ya visa par rapport à ndenge batu bazolo. Na bien soki batu balongwe neti lelo balongwe ndambo lobi balongwe ndambo lobi ana balongwe lisusu mais tolkena 50 ou 60 personnes. Ce que faiblesse ces années. Et puis il faut que banano d'abord Air France c'est bando kita lisusu ate. Ba compagnie Air Bruxelles et ando kita lisusu ate. Tango bazongi et on a combien de bateaux oyo déjà balaki balena ba réservation ba billet. Vous comprenez? Où est raté monta ko imposer compagnie il faut bon même ba mise na le même jour tout jour intel. Non. Compagnie de mtata la ba place. Aibika non lelo soit toi na to 50 places ya nango fi dinan. OK. Au sombi ba billet. Mais son compagnie lobby non que to tikali na 10 places. To 5 places. Yo sani. Olobani. Bon yo kali loba o ya compagnie chez até. Sko na nyoso wana na so comprendre. Ba olandela makamba wera ke bakenda mbu bakeboy. To solola. Mais avant les rois de la forêt. Faire tant à Kebeta Adidas Arena. A même ba mission misu ba yepe na nzela ya Portugal.
misu bakeboye misu bakeboye Espagne yango tozobanga yo pa wera to solo la tango babetaki Adidas Arena elaxe ke o uti nzela Espagne o aye na avion direct o ya côté nzela boy apesa le meilleur na ye et concert etikali et betama kitoko vous comprendre batala makamba banzela tende konanga batala wera batala ba musicien batala oyo wera bombela ki bango ça sert à rien OK na ba 1000 chemins ko banga po ani sala rabatu boye bokomo luka ba webi so déjà moni adversaire à détail hein ali kolona et comme moto akomo luka ba argument o kate nganzo te ya bien te moni ngami kolona olinga na ngo bunda te po komi ba décembre vous comprenez nde sala bango o wera obeta te wera beti o concert wera taba biloko ba bimisa ke et en avoir annulation concert est confirmé mais pourquoi ka kasipo nde balobaka babambaraka libanga na manga ya côté la wera za manga côté la ya musique mboka oyo musique eza lokwa ntete eza na bamanga mingi baza bamanga mibesu wera za sko manga kotela oyo moni makamne nyonso bato bataraka mabange bamba maraka epa wera balukaka bakoma lokwa ye donc na ba musicien tout mutal manga kotela saka wera so te nabi na génération wera ko otana na génération na te mais wera ko comparer pe kana ba te baleki te est-ce que ko sa comparaison wera na faire Pourquoi ça comparaison où on a fallu? Mais la musique. Pourquoi ça là? Non non non. Mukolo azala raté messi. Te mukolo azali. Pour nini to respectera net ba ba kale chef ba mikolo. O comprend? Mais mukolo. Musique mukolo na mwana. Te musique ba kolo eza. Pour mona ke mukolo pesa na maka musique. Ki mukolo eza. Vous comprenez? Oh, mais na bien. Est-ce que yo song c'est sous wera? Na o ya alaka ya ba wera ya ba 2000 ans 98 99 2000 ans na ya faire ya lelo te o sa comparaison de 2000 ya alaka ne mususu 2025 eza pas ne mususu mais wera a tenir toujours na ba tout solo la bien lelo faire héritier Fally Ipupa Fabregas et les autres, bana ba vitesse auto lo balokwa ya ba TGV. Vous comprenez? Ba lokwa nde na ba le tomo na ba Yamin Yamal, ba Vinicius, vous comprenez? Mais yes ko wera tenir devant bana wana. Il faut ndima. Faut respecter wera. Mu colonie à part wera. Nani a sala face devant ba faire ba héritier. Nani? Bon, question ça a réponse ça yo. Donc mais bazali belé tout le monde a Koffi Olomide azara toujours énergie toujours azana featuring na ba jeune azube tapi ba concert na ye. Azoluka azonga. Au monde appela que fi bimisi na album comme Masanga. Po ata ba meli ba mela ba yoka ye mingi mais ba yoka te. Comme album. Boye ba comme Masanga te to ba prémisse ba skol ba légende. Yozolo ba légende. Te na tengi ba prémisse ba yo karamika légende pour. Kasi to bi album mais légende de Bimarati. O lukota na kombo Masanga po ba consommateur ba yo kata disque non. Mais ba yo kate. Nabi na pema ya lelo. Côté wera obeta. Yo taba tuana misusu. Ata ba omo ba oboya. Papa bala lelo za pema. Musique à l'élo est à vitesse mon sous-sous. Yo mona te ba vie ba komi na bula longola te lamba sala te lokwa kuluna bana balinga bana baza ni wana Koffi Olomide na bi makama mutu te na dolo ba nenga musique ekende sala bina rattraper ka maloba no mo yango ezongisi wera seul parce que ezongisi wera seul na ba salle ba 9000 places wera sala kaka wera beti tout se paye ici bana style ka ya maison mais wera yete o trolo tenga bina ninga ba salle parce que tout le monde ba Fally pour bete ba 40 te alakisi batou c'est lui le sauveur de sa génération. Pour génération ya wera ba mona lokwa batu ba lobaka c'est leki on comprend mikolo to na 5e génération ba Fally banani mais or c'est faux wera laksi bango ke bazanani
yango moni ate salwana bozala kimia donc bomitungisa mate wera zali arozala kaka rosa musane kitoko ndenge bolingelaka batiko banga baobanga pona nini bazana posa ya nini bazala kimia batika biso tobeta calmement bozala kimia botika Weranson abeta concert na vraiment calme concert ezali concert ezanilé te donc nani pas quoi nila ngo yokaki Weranson alobi okebi pété akoki pe ko éviter que la wenge ba masana yo ba betana bango na 4x4 wenge BCBG tout terrain est-ce que est ça vrai? Ouais, vieux azara montoa bolingo, vieux azara conflictualité, rancunette, toko invité batunyoso, mais neti blaise boula moi yezate po ye moi salobaka bima le 14 te. Ah, merci beaucoup. Yo lingi bo. Yabimaka le 14 février. Mais ye moko koloke ça bien robeng sakla wenge pas ni ga blaise. Na lobi kasi po ye biso tobeta le 15. Ye moi ça pesa ko autorisation le 14 février bima ozonga. Botanga imba sera boyi na bima. Moi ça boya ya bima. Mais on est ah eza test chana ya nzembo na ye. Te aloba o makambu na réalité. Oh, ananenga vie normal mais oui. Bongo tango bayemba ezalaki mokolo moko na dibamboma didiema sela batanga bat basala wenge Weranson jibe mpiana ale makaba basangani basali wenge muzika mouvement ebimi batu basala wenge bana 4 administrateurs. Mais après on a babi bango bayaka ba Adolphe Dominguez ba Blaise Boula pe bayaka kasi okoya polembi nao okoya po yena kindoki okoya po yela songi okoya po yena escroquerie okoya oyepe na songi ozo comprendre problème eza to kobengisa bato nyonso mais na lobi ye moi sa boya bima pour concert eza le 15 ye mingi kuta profiter le 14 siko biso to beta le 15 oya wa bato musu bakoya jibe pakoya so jiba ye déjà c'est le wenge vous comprenez côté nyonso o babengisa wenge so ba moyen de elonga wera to jibe ba moni déjà référence. OK. Didier Marcel peto ko benga ozo comprendre ata rana ndenge mais to ko benga wana fonete bango ba bongo ba fondé mais mo ba koma ka contre-vie mais to linga na biso bango to ko bengisa pa le makaba ozo comprendre ba yezaka wenge ezaka te que tout le monde peut faire beaucoup zaka représenter na 2-3 personnes et c'est le wenge. OK, vraiment c'est le wenge. Merci beaucoup. On a toujours chuté déjà l'émission le 15 février. Est-ce que naba mirmir ya este o ya goma concert wane ko leka vraiment bien parce que comme bangisa ba tu musuba somba ki ba bien na bango est-ce que Weranson a ko livrer concert wana vraiment bien par rapport ya este question nga suka wana mais ndeko nanga to solo la non bien Wera abeta concert na ye batu babanga ya nini po ba concert nyonso ebeta maka guerre ezalaka na est batu kutu il faut batika Wera temps po azana message oyo akosala jour wana po na makambo ya est parce que tout le monde a un message déjà après ça qui déjà message ba tout bazala na drapeau ya RDC mwana mot d'ordre tolobi mutu tout alata drapeau ya RDC pour message ezali et tokomona makambo ekosala Wera muta yembi banzembo ya mboko mise moko talinga Wera alinga mboka oyo koleka Wera batika kokosa batu nde baolinga ba intoxiquer batu baya na contre campagne pona makamba Wera soki bolobi ke Wera beta te po batu baokufa na est c'est que peut baler na mboko ebeta te c'est que peut ba combattant ba kenda misala te ba vana banda ko po balela batu na est yo za na matanga nde ba okumisa to na matanga musique ko beta te bo ba kenda musande so matanga vanda kaina se vous comprenez bino bo talaka bo protéger ya bino ba intérêt pour na luka ko sacrifier to ko livrer batu musu non Wera za soldat te soka za ki soldat tolo bakete en bouger te fa kende est ko kende ko bunda Wera na amisien seul moyen ya contribution na ya mboka o
na guerre oyo ezotungisa mboka oyo ezaka na nzela ya musique na ye. Michael ayemba ba We Are The World. Ayemba pona bana oyo apasi ba pays oyo eza sous-développé. On comprend la conjoncture ya bato lolenge babande ko vivre isenga ba pays puissant ba ko sunga ba pays wana na lolenge bazonyo kwama. Ozo comprendre à travers Nzembo. Ozo comprendre unisonu. Ba yemba ngo pourquoi? Toza na bomoko to sungana to lingana ya solo par rapport ya ba makambo ezoleka. E wera sikoyo soka leki na nzela ya loyembo te. Akosala contribution na makamba guerre ndeni. Bango balingi wera tika mizika koma soda. Po bandimaka lingi mboko. Même ba combattant o ba hotelema baloba. Poani te ba otika poto ba ya pe boye babunda. Bokechu ndaza na so asimbi aka. Abeta ngo bien bokechu. Ba ko bunda. Oui. Ya ko beta ta obi. Ana po bien. Aya ko bunda. Bango ba sango musika poani. So balinga mboka bazonga ba ko sala. Mokonza mboka pesaka ide moko boye ba diaspora tu bazonga. Baya ko bunda pona mboka yo mona nani o alinga basilika ya fo et puis eloko ka musanga na kati ote Messi Bokanga na terrain wana na mona ta domoko ya combattant na est. Merci. Mais chaque fois tout le monde a ba musicien. Mais wera ovanda boye abeti concert azur recette atindi na est. Okay. Wera ovanda boye to fera osala boye abeti atindi na est. Fallait osala boye aketonga hôpital to nini fondation ONG moko na est atindi ba ambulance mais yo combattant oganga nga combattant na lingi mboka osala nini soko benga bandeko no moko na poto te asaka basaka ni bamisupe babenga na ba pete non pe benga pe mutu ebele pe bazawa na kutu basaka te loko te bayina kuna bandeko bakangisela bakangana babinemi na bandeko apo ya ko ebisanga nga na linga mboka langa de boke tsotinda mbongo na famille te. Ah oui. Là c'est seulement bouquet à sali à côté ouest. Ça on était. Atinda te. Yakaba non. Na kingabwa kuna yakaba kutu te. OK. Vraiment voilà, vraiment on a dit merci Bokanga. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Vision Plus TV RDC officiel vraiment au Rosala de cité merci Bokanga tout mo chité déjà na émission na biso lelo parce que TV zangonga mode de la fin on a ba fanatique to ya wenge musique maison mère na ba fanatique ya Werson na ba to bazo zela spectacle le 15 février na Arena Grand Paris mode de la fin pour émission lelo. Ouais, batou ba comprendre que concert est bel ou bien le 15 février, les a confirmé mutako sabino te muto abangisa mutute bolanda ba contre campagne te. Concert ezali ba musicien ba kozala no grand complet boromona o nanu bomona te spectacle baluka spectacle bo vivre oh entrée scénique et artiste boromona ngo pa wera il est le phénomène il maîtrise bien les affaires ayebi ko maîtriser ngo bozala kimia ba vivre wera en chair et en os boromona makambo nanu ba mona te na lobaki 14 ans au bazanga biso na sol français to récupérango le 15 février et ko yinda ya ko sakanate merci na batutu bazolinga biso merci na ba fanatiko tout basombi ba billet merci na bango baya baoza décité baobaksela na wera mbongo po makambo wera osala ba omona ke na ba prêt ba billet wana ele muke fala matali susu donc ba vraiment satisfait merci na président Mbila Nkolo na makamunyo so basali président Dom na Lille maman Claudine Kinwa na moni maître Ninja merci na CG na biso na musala kitoko administration posée merci na sécurité mon bimba ya wonge musique maison mère ça dit c'est que Djif Noir na moni les sous mon V6 à Soukama puissance ami qui leveli libota à la mère des orphelins na pesi mbote
batutu oyo balingaka wenge musique maison mère na équipe mobimba bonne chance fête DG banda batu basepela pour le 15 après le 15 maman na fête na réussite ezawana toko bina ya kosakana te côté roi Saboza Bill Jamaïque nani oleka. Ok, maman, merci beaucoup. Na koleka. Na bosani Karine Boluka, maman Dubaï. Wana pena mon privé, mon moto de 4, rien à dire. Baloba, bakolemba. Biso toza toujours wana na Karine Boluka, maman Dubaï et puis na moni Jogo nanga bofaya mokanga bofoya. Jogo nanga moko bofoya mokanga. Wana maire médiateur na kata ASV club ya kosakana ku tende ko ya Glody Bofoya donc au mona pena so tali millier miko na obenge 12 cylindres balula merci c'est pelisa public et ko sala bien merci merci bokanga merci na ba téléspectateurs pe abonné na biso tu ya chaîne pe toza occasion ya kolanda biso ozana nous abonné à chaîne OYT. Comment abonner à la chaîne et ça vraiment biso bien ba fanatique tout ya Weranson ba fanatique tout ya Igo de la Forêt ba fanatique tout ya Wenge musique à maison mère concert za annulé concert za vraiment ya sur le 15 février na Arena Grand Paris bosomba babié non sombi babiété donc bosomba babié et ça vraiment bien. Merci à maître Serge Lubamba, merci à maître Zodolo. Merci à Blaise Malanda Chobez. Merci encore à Nana Kalongia, Claudine Bolongue. Donc toujours à Zalbatala Baroumi, Balé Batambola Baroumi, Balé Ozomona, Claudine Bolongue, Ozomona Balamoro, Nana Kalongia. Donc vraiment, Bozalawana vraiment, on a Kosunga Biso, on a conseil, on a soutien vraiment, et que ça vraiment bien. Merci Nassima Caméra. Montréal petit 3 fois, Aza 3 fois, Poeba Moussala et Salaka vraiment bien. Merci Nayo. Nganabino Soki Soumasia Azonite Tokomona Nambala Sima. Ciao bye.